Voici les défis que la famille de Chaka Congo a fait au gouvernement congolais pour ses funérailles qui pourraient se faire ce week-end à Kinshasa. Comme vous le savez déjà, c'est là 2 mois que Chaka Congo nous a quittés, mais son corps est toujours à la morgue. Quelques jours passés, sa fille Margot passait à la télévision pour nous dire que enfin son père pourrait être inhumé ce week-end. Mais on va encore quelques jours plus tard, donc aujourd'hui matin, nous nous sommes réveillés. Il y a un devis qui circule sur le net avec la signature de Margot et qui nous dit que Margot est présidente intérimaire de l'artiste en danger. Et puis il y a Marais qui est comme collaborateur. Voilà. Si vous vous rappelez encore, le gouvernement congolais avait déjà donné $50,000 à la famille. Donc, Marais avait gardé $15,000 et il a passé $35,000 à la famille. Mais aujourd'hui, il y a toute une liste qu'on voit là. Il y a toute une liste qui a même des détails. Par exemple, là, il y a, on nous dit que collation sécurité, il y a $1,000. Achat pagne. Membre de la famille, il y a $5,000. Location toilette publique, il y a $500. Et puis location barricade métallique, ça coûte $1,200. Voilà, donc il y a toute une liste dont le total est de $200,695 américains. Oui, c'est un dollar américain. Alors, nous allons attendre, voir ce qui va se passer, si le gouvernement va donner cet argent d'ici ce week-end pour que l'artiste soit inhumé ou... alors, on va voir, on attend voir la réaction du gouvernement parce qu'il avait déjà donné, il avait déjà donné $50,000 et on ne sait pas ce qui va se passer maintenant. Et voilà, espérons qu'enfin, il serait inhumé ce week-end pour qu'il repose en paix. La révolution culturelle, Imiko, show des stars, bagroupe nyonso toa nango impère, nyonso tozali nango léopard, toza wana bamama veve na place des artistes. Programme ndenge epesamaki que jeudi tokozala awa, vendredi veille mortuaire, samedi cérémonie officielle et salami, cinquantenaire, place des artistes et puis enterrement. Yango woni ba mama na bolingo ba ranango ba mama veve baza bisu bana nzela. O ndambuka basi bakomi bisu bana nzela. Bana baza koya mama présente ali bozela buke. Tout ça non programme yango ba benga simple communicateur na bino natalisa na bengi mona na biso Margot. Tosola ina moi mais après deux on a dit bien par rapport à la communication donc na pourquoi on a eu de lancer à préciser biso et mokili mobimba parce que bato baza kobenga de partout bayeba soki awa tokutana awa donc bato baza koya pour que lobi bayeba ezali veiller donc ti pourquoi tozopesa bino programme juste venant ya famille mpona oyo etali bongo baobsèque ya le cordon Chaka Congo ndeko na biso artiste vient na biso voilà moi moke tokoloba pour l'instant donc ozela avant minuit awa kozwa information ya bien ah celui-là ye azobenga toujours mpona mama filme pa mama toyebi ke veye mon frère papa Chaka eza lobi yango toyaki lelo
toyeba programme yango eza ndenge nini baveve nyonso bazali awa kutu bamosusu baa na nzela bana kutu babandaki koya baorphelin nayebisi bango baya lisu te parce que toye awa tokuti balongoli meme tante bakiti eza te oyo bafutaka mbongo te tomoni mpe ndenge tosala lisusu te yango tobengi pi roja ya awa ko bango baa bacommunicateur bameka koexplike biso eza ndenge nini Filmé par maman. Bien, on est bête. biso toyaki awa toyebi ke veye mortoire ya papa chaka eza lobi yango toyaki lelo toyeba programme yango eza ndenge nini baveve nyonso bazali awa kutu bamosusu baa na nzela bana kutu babandaki koya baorphelin nayebisi bango baya lisu te parce que toye awa tokuti balongoli meme tante bakiti eza te oyo bafutaka mbongo te tomoni mpe ndenge tosala lisusu te yango tobengi pi roja ya awa ko bango baa bacommunicateur bameka koexplike biso eza ndenge nini bandeko ya révolution culturelle imiko show des stars bagroupe nyonso toza nango impère donc nyonso tozali nango léopard toza wana bamama veve na place des artistes programme ndenge epesamaki que jeudi tokozala awa vendredi veille mortuaire samedi cérémonie officielle esalami cinquantenaire place des artistes et puis enterrement yango moni bamama na bolingo bayaka nango bamama veve biso baa na nzela oyo ndamboka basi bakomi biso baa na nzela bana baza koya mama présente abi bozela moke tozala programme yango babenga simple roger communicateur na bino natalisa nabengi mwana na biso margot tosolaki na moi mais après toyokanaki bien te par rapport à communication donc na poka oyo naoluka na relancer a préciser biso mpe mokili mobimba parce que bato baza kobenga de partout bayeba soki awa tokutana awa donc bato baza koya pour que lobi bayeba ezali veillé donc ti pokwa tozopesa bino programme juste venant ya famille mpona oyo etali bongo baobsèque ya le cordon Chaka Congo ndeko na biso artiste vie na biso voilà moi moke tokoloba pour l'instant donc bozela avant minuit awa bozwa information ya bien ah celui-là ye azobenga toujours mpona mambo bazalaki choqué makambo nekani na bareseau sociaux parci par là po bato mosusu baprofite ntango esika likambo ezalaka bamosusu baprofitaka na bahors sujet baya na makambo oyo ezalaka te donc mpona kaka baloba ya kopelisa mafuta moto yango wana lelo vraiment naye po informe bino ke matanga ezongi awa na résidence ya papa semaine oyo tozokunda papa samedi les aveillés mortuaires dimanche mpe tokokunda papa normalement c'est que dans la cinquantenaire après cinquantenaire toye place des artistes après toke nécropole tokokunda na nécropole nde samedi esika aveillé mortuaire tomekaki kolubwe nani tomekaki kokanisa sale ya vie ya noa fan mpe population basengaki to tozonga mpe victoire place des artistes wape tokomeka kota par rapport à météo ndenge tozolandela ndenge météo ezali d'ici lobi bokozwa déjà programme officiel oyo ekobima comité officiel yango lelo ezali tina bamama bapapa nde tovandaka tomekaka kobongisa nde tobongisaka du jour au jour na kosenga bolimbisi oyo bakolimbisaka oyo mpe ozalaki choqué emembe umeli esali bo eza ke
salité nyonso babibisaka na bamédia te obi koexpose salité nyonso te nga namemaki nanga kaka kuruze nde balobaka yesu amemaki kuruze nga namemaki kuruze memaki kaka mango mwana mabe mango boye nandimaki eza nde bandai kobenga papa nanga moyibi asali boye mais makambo ya kati abandaki toujours kobomba yango makambo mingi ya kati tobandaki toujours kobomba nandimi kaka ndebimaki mango na assume na makambo nyonso mais semaine oyo kiplowi neige papa akokinga ye akoke kopema problème ezala nango te ndenge kaka tolobaka kaka mame yenga pekisa yenga tika koyenga yenga mame yenga pekisa yenga tika koyenga yenga ka bagenre wana tosui kaka wana toleka atika koyoka bako bato donc bapapa oyo nyonso bana baproblème na bana na bango bakomi kaka koyima bamama ngala parce que soki na mwana badiscussion soza na pouvoir ya komodire bana oza baafricain alors soki nakomi na kanda ba mwana moi teke obebisa mwana sakalera mwana du otikaka otala mwana tambola nde balobaka soki mwana ti mosape tika ya tia soki aziki akoyeba azala na yebi aza age moko te azala bawe age moko te baa na ikara mosika ikara mosika lelo linda aza na 3 enfants bana mikolo bakoli moko ya 10 ans ya 7 ans na ya 5 ans puis linda ndenge aza wana aza sikoyo na 34 ans azokendeda 35e année na donc rien à voir na lelo rien à voir na bato ba 27 ans ozomona ba différence 27 35 sikoyo wana ezaka likeke soki ofana na bato balobi sala état de besoin mara ekuta akoki kosala état de besoin te mara akomi te tose na 60 margo abise non margo mutabetela lisolo makambo ashaka kongo efreine mpona raison na te makambo ashaka kongo efreine mpona yo oyo moto se précipitaki okendeki kosenga mbongo matanga na shaka kongo bapesa bino 50 000 euros tozalaki yo na margo kenda olele pas président de la république olanda président de la république na bandela ti président de la république akutani na yo sengi mbongo apesi yo 50 000 $. Na 50 000 $, wana ozwi 35 000 $. opesi na famille ozwa 15 000 $ par que mare akomi siko président aza na matete azwi mituka alandi na matete ntango président kobima amona ta face na ye président kose rappeleki oza na congo mare akomaki kolanda président partout eye kocoïncide ke président azalaki na limité jour anniversaire ya papa na ye epa mama marte mare mpe alandaki déjà côté moko boya rate ngai nalandaka président ndenge bazoloba wana olandi ngai président invitanga depuis président ayaki na Suisse invitenga personnel kei na Kinshasa ayambanga na ndako na ye anda tosolola baprojet ebele ya makambo ya musike wana akendaka na makambo nyonso baorganizaka na koya nazalaka wana solo tuni bavie nanga babosiana tuni baevoloko bamisie tu nazalaka tout temps ndenge namonaki peti moko elekaki na mission donc eza teke soki okamati instrument otiela matanga moto banda koespere so ngai oyo nasali don nasalaka eza teke o tokei na margo kozwa mwana oyi na ye ye moko baide na ye alobaki fo badekore na ye puis odekore kaka pamba te badekore na président de la république ye wana baexigence ya margo oyo asalaki te oyo azalaki propose présidence de la république ye moko adekore nanga mpo asala trop mbuka et puis à part ça faut bakende kotia plaque na ye na victoire kuna pa batiaka soki ya baartiste tout ça après il y avait trop de choses qu'elle demandait pas exiger y compris au moins minimum 200 000 $. Marie abeni Margot il faut ça la vite kope ali awa il faut na memo na président na même temps balettre eza bisika nyonso na baservice tout balettre wana ekoti mais président tenir compte nango te bato bana service wana babeteli président mpe likosolo te ya oki bien président apesi financier ya président ya présidence aza financier personnel ya président omona mokonzi alobi me mama wana oya finance aza wana oyo mama nga asakendeki don fille moko ya jeu abi nono ngai nde tunasolaka na mama
esanga na benga bengi mama Félix abi mama président atini mara epa na yo benga yo ok sili tolie président mpe ntango azokende sikoyo ntango tokei naye balobaka kosalisa bato ntango mosu mpe yaka buso ntango mosu oyaka buso ba wana margo ayebi eloko ayebi eloko moko kutu te atikala biso tokei balobi bokende na margo asisa d'accord atikala na ye biso tokei na biso po makambo na biso ntango nde tokotambola na nzela nde motu wana ya finance ayekobenga abi est-ce que vous avez un membre de la famille avec abi non bango tu batikalaki mpo tokutu kozala kuna sikoyo ok batikali ti ye kaka mpe motu wana abi nanga mpo ce n'est pas grave de venir vous-même ok sikoyo tobandi kokende mama nde tokende tokende kobengi kaka to amene na odrave te so tokei lelo bakopesa biso bakopea biso tozokelaka na place bakolela ebimi na yango esili tokei na biso te tobenga mere kaka mbati intimidation abi biso tozokende na finance babisi biso oya bakaka nini toyakaka ye na ndeko mwasi déjà liste eyaki na porte atiaki komona ngai kaka alinda ayaki tokomisa mpe komoya ya margo na propose bango po ngai nayebaki ke ndenge tozokende kosuka na place oyo tokoma parce que c'est pas facile osimba 50 000 $, parce que osimba ba 50 000 $. Ma fille nayebi te soki aza simba ba 50 000 $, okobangela bo et soki akei na 50 000 $, et il y aura des gens autour de lui oyo bakonseille tant soulever donc après soki torate 50 000 $, ozala problème soki tokundi te parce que tona baguerre est-ce que mbongo nizali mpo bokunde bembe yo mo sengeza mpona kokunde bembe te mpo boluka place opesa yake nango etali yo to topesa moto tozwi place te kasi bango bango aluka place aluka place place ni banda aluka bafamille na yo mais non biso toya bamusicien ok ezali famille na biso ngai nde motu na koorganize place ya bien oyo ekoéquilibre bamisie soki baye bazala à l'aise et puis soki programme échangeaki ya kokunda sikoyo parce que namonaki ekomi 50 000 c'est ntango nazokende kuna na présidence nazokende kosuba 10 000 5 000 ya place ekomi 50 ekomi 50 on a dit eza occasion ya bien fallait que toye aprofite l'occasion lokolo ekomi 50 tokunda tokoma na ndako na bango bongoma na bango non déjà wana nano baboza na appartement pananga proposé nga bitala oui nous avons 30 000 na compte bancaire na compte bancaire maintenant na parler ka tobo 10 000 € yo et nous ça va dépense il y a matanga on peut 10 000 € ça va dépense il y a matanga parce que juste dans le moment on a déjà 5 studios d'enregistrement fondement donc yo mbongo ozwaki ezalaki pour faire des dépenses aussi ya matanga mpe kaka ezalaki te ke yango Tunashukuru Mungu tena kuona tuko ndani